Voilà, merci beaucoup à tous les fanatiques de l'SB, merci beaucoup à tous les fanatiques des Clés Média Télévision. Bonjour, bonsoir, Nabino partout, bozui. Tant que la vidéo oyo analyse, auto benga mingi masolo ya SB. Masolo ya SB et libino lisusu mokolo ya lelo lundi. Et merci Nabino nyos boza connecté, branché, na bao bauti misala, bauti bakayu, bauti bakop. Et ya ndenge na ndenge bazozwa tala bango ya kodispose ngonga oyo ya kolanda tonto Irano mpona kopartage oyo tolobaka baanalyse ya bafilme ya SB. Pourquoi pas tosolola mpe makambo etali SB en dehors peut-être ya bafilme. Merci mingi na mama Zozo na Inde tobosanaka te et mama Elimbisi hymne national bomosana na bango bongo et tozaka na bango toujours awa na Clé Média Télévision namoni mpe lisusu mama Gina Abakouk depuis États-Unis na peso bambote ebele nabosani te na États-Unis wana kaka tozali mpe na mama Claudine Inès na peso bambote ebele sans oublier na niveau ya Europe mama Belforine la tigresse na Paris, mama Elimbisi ndenge kaka tobengaka hymne national na Paris, mama Afi Mayemba na Paris, mama Yvette Pemba na bosani pete na baoyo nyonso bazalaka ya biso balandaka tonton Irano. Je crois bolandi deuxième épisode. Donc excusez naza vraiment choté parce que nazalaki mosika nayi tokoma siko na bambouteillage batransport ya Congo boyebi yango vraiment ebukaka nzoto makasi. Donc apeni kaka film esili nde na se préparaki mpona kosala analyse ya filme na biso. Première remarque ezali lelo na senti motivation vraiment te ndenge bandeko bazalaki lobi. Je ne sais pas soki peut-être eza mpe di ya bajour ya misala ya parce que lelo vraiment selon constant na sali et bato ebele vraiment bazalaki en ligne te tobandaki live na biso na 285 personnes en ligne oyo bazalaki na début ya film. Déjà ntango film ebandi na 17h30 l'heure de Kinshasa na niveau Europe, France beaucoup plus tozalaki déjà 18h30 et bato bazalaki 226 personnes en ligne et puis toyei komona edéveloppe ekosila na 1345 personnes en ligne. Donc ça veut dire que tozalaki vraiment ndenge toyaka mobondo te et tosungana vraiment makasi tosala yango bien ndenge tolingaka SB et fonctionner ndenge tolobaki cette fois-ci tokozala beaucoup plus focus na bafilme. Pourquoi pas toya na baanalyse to partager oyo ezali message na filme na biso impact inavouable tozwi deuxième épisode lelo et to découvrir lisusu ba vérité et puis ba merveille oyo film ebombeli biso. En tout cas film moko kitoko ezokende très bien mais tokosala analyse nde tolobaki na kati analyse oyo nous allons critiquer aussi et c'est important tosala yango et objectif lokola ezali ya kopromouvoir film na biso. Nous allons critiquer avec beaucoup d'attention pour ne pas léser les gens ou pour ne pas beaucoup plus se faire chier film na biso parce que film na biso eza déjà au top tokoloba mingi te mais critique ekopermettre biso moko awa to performer mpe makambo mosusu to arranger s'il faut arranger tokosala yango parce que eza mpona intérêt na biso moko bafidèle ya SB. Lelo nalandi bandeko mosusu balobi nga aza fanatique esila ça veut dire que naza Abakouk te naza SB. Il y a aussi des gens comme ça oyo nazosentir vague yango ezoya mopepe yango ezoya eza mpe mabe te même na bafaire egola tomonaka bagolo bazalaka bagaliateur bazalaka babatarine mpe balaka mais ecrée baséparation te eya na mopepe mabe te mpo lobilobi tokomi mibenga oyo batikala nsima lelo ekoma mingi bafanatike ya sila ye moko non. Abakouk ça veut dire fanatique mpe ya sila oyo ye moko anomaki oyo apresenta biso bakolobaki baza ba ange adorable. Même si ozali Abakouk, même si ozali fanatique ya sila ye moko oyo bamisu bazobibenga
moi je suis lesbi, moi je suis sila bisalo eza différent te na kozala bakuku. Donc tokata vraiment turbulence wana, tokata mwa baidée wana, bapensée négative wana, ça va créer rien, ça va créer toujours des problèmes. Et nous voulons pas encore kokota na babêtise, kokota na baconflit na barankine ezanga ntina parce que eza ndako moko oyo SB esali yango kaka abakuka sali. Voilà, donc c'est la même maison. Et merci mingi mingi na mama Sila na ndenge oprometaki biso diffusion et puis tomoni eza respecté. Chaque 17h30 tout le monde est connecté, tout le monde est au rendez-vous pour na koyeba ke film ezokota tolonga na distraction totalaka ya mutuya oyo ezali na ngambo ya SB. Voilà, tomoni mwana na biso, si je ne me trompe pas, Princile si nayebi te so na maîtriser combo vraiment te, mais mwana na biso oyo azali mwana ya Naomi Lokwa et longo na ndeko na biso Gesho Rokambol azo joué très très bien, il est très posé, azo incarné rôle très très bien na sepele makasi na moni vraiment sagesse na ye na film oyo en tout cas il marqué nga makasi et zo sala bien zo te pe bana moko boye bandeko na biso basi et bazalaka toujours un esprit moko positif, bazalaka décourager te na vie peut-être soki ba parents bazangi ba moyen ko faire étudier yo ko luka ko approfondir l'étude non na niveau moko supérieur et tout ça kozala en charge na o etali peut-être l'étude kolia tout consort kozalaka na souci wana vraiment te parce que nzambe moko ayebaka lobi na biso ebombami epai ya nzambe kaka ndenge tolandaki na épisode passé. Et Naomi alobaki eloko moko très important oyo nalobaki maloba mosusu Naomi azoloba soki aprete attention nango te ekoki mpe kodévoile basekret mosusu caché, alobaki yango et alobaki à travers yo mpe lobi tokosourire nga kutu nazalaki mécontent na kotala oyo Naomi alobaki ke non il faut pas encourager na bana mosusu to na bafamille mosusu kopesa charge beaucoup plus na bana parce que en tant que parent il faut tolukaka to assumer ba responsabilité na biso en tant que parent. Alors j'étais contre Naomi pour dire que non et ndenge ozoteka mai lobi mpo koévolue koteka eloko moko songolo pakala ekoki kosunga biso ndenge na dage moko balobaka mwana moke akoki kobeta mbonda bakolo mpe bakoki mpe kobina ngai alobaki yango eza dage oui mais na contexte oyo tokebaka na maloba mosusu parce que bato mosusu bakokroire ke ekozala bongo na oyo etali responsabilité na badevoir oyo ezali il faut parents ayeba koassumer la responsabilité mais comme il faut même s'il y a des difficultés mais il faut toujours fournir d'efforts wana pour éviter peut-être na oyo tobengaka faiblesse ya niveau ya baboti. Et voilà, aujourd'hui tu découvrir lisusu grâce toujours ya mwana na biso aye na bonheur oyo tomoni déjà un pas esalami na niveau ya ko remettre papa na ye Gesho Rokambol carte de visite et pas ya grâce fita oyo azali madame d'affaires oyo azali vraiment na mosolo ebele. Voilà, tozongi moke na première séquence oyo tomonaki komurmure ya Renate Efoko Renate azo murmure en tant que domestique tout ça et voilà azo incarné rôle ni très très bien mais légèreté za mwa makasi epai ya Ifoku moto nyonso azoya na ndako même si apesi ye doléance même si aprésenté l'expression na ye ya douleur ye epai na ye ezopesa ye légèreté ya kokotisa moto nyonso na ndako eza mpe leson oyo à travers rôle oyo Ifoku azojouer et permettre na bandeko mosusu oyo bazozwa chance peut-être ya kosala mosala oyo bayebaki moto nyonso te bakotisaka ye na ndako kaka boye na facilité parce que kope koteka patron na yo ou patron na yo. Donc avant peut-être de faire entrer mutu il faut nécessairement pour identifier très très bien même si présenter ba douleur na ye même si présenter ba souffrance na ye il faut kosala très attention et kope obebisa yo mosala de ce côté là toujours condamné acte wana oyo il faut quoi sali eza légèreté on peut le dire aussi parce que ozala entouré na bato ya malonga baza nango ya kosunga
mais le bika te que baza censé il faut basunga et obligation te il faut aussi viser à ça parce que mingi bayoki souffrance wana kotala ndenge besta yaki kotala ndenge Russell Molière aye na doléance kotala papa na yasa souffrant na hôpital tout consort mais grâce à permettre été na légèreté comme ça ou soit azu motema wana ya kosunga te et ce qui est aussi normal na zongisa ndeko moko na place il n'est pas toujours possible ya kokenda kana ba penser moko boye ke moto soko aza nango il faut nécessairement asunga yo kosunga eutaka na motema ya moto ezalaka volontiers tolukaka te bato basunga mpona koplaire bato te tolukaka te totémoigne bolamu ya bato mpo ekóma comme publicité non bolamu mpo to geste ya kosunga il faut eutaka na mitema il faut ezalaka te ke lokola aza nango kaka il faut tokende totie na défi parce que akopesa non même si biso tu toyebi bafortune oyo grâce aza nango eza na nzela moko ya malamu te mais tokoki mpe kokondane ete elle n'est pas toujours obligé ya kosoutenir bandeko non toyebi ke eza mboka ya mabe oyo ezopesa ye accès wana te ya kosunga na bato baza bien parce que bango bazokroire ke bazosouffrir par contre grâce azotala ke baza na bonheur souffrance na bango eza naturelle mais ndeko azovivre bonheur mituka mapango azotambola nango bayebi ke aza na ye moto na kokufa oyo lobi akozala na vie mosusu te oui c'est bien mpo bamosusu balobaka avion yango mosusu ezalaka wapi paradis yango ezalaka wapi bonheur yango ezalaka wapi biso nyonso na sa moyo tokosilana kaka awa oui mais il y a aussi des gens oyo bazokroire ke non na parole de Dieu il y a une autre vie après la mort il y a une autre vie oyo tozobenga vie éternité vie oyo ya komona bokonzi ya Nzambe donc soko se préparer te soko ozokroire ke bafortune oza nango lelo nde suka ya nyonso sinon yo en tout cas ndeko tu seras bité quelque part il y aura un jour bamillion oza nango ekotela oyo te esunga lelo oyo te donc ça veut dire que il faut tokota na mozindo na lisolo oyo tobengi impact inavouable ezotalisa biso makambo ebele ezosalama na société et na kotala mpe beste na Molière komona bandeko boye malgré âge malgré misala baza nango te mais il faut pas se laisser aussi faire comme ça dans la vie mpona koloba kaka ke non tata mwasi azali grande sœur na biso ya quartier efe na biso ya quartier tout ça en tant que mibali il faut s'attendre à tout kozela te mabe ya mpo peut-être tokanga bandoki il faut toujours koluka kobunda po s'en sortir mpe na vie quelque part nga mpe namonaki yango mwa légèreté ezalaki surtout beaucoup plus na douleur oyo Molière apresentaki biso il fallait akota nango kaka mpenza mingi na mozindo te parce que déjà mpe beste ayebisaki ye ke ngai nayebisi yo ke ser wana akabaka na ye te kuna okende ozwa mai ya sali te soki okanisi okezwa mai ya malonga ya komela en tout cas ekozala mai moko mpe sali oyo bilamba en tout cas biso tu tomoni yango esali mpasi na geste wana surtout na douleur ndeko Molière azalaki nango ça fait mal mais du côté la fille tozomona Grace Fita aza très souple na kosoutenir ye aremettre $150 oyo eza étonnant la fois passée apesaki 50-50 aye koremettre $150 pour soutenir ye na betide et la fille en collaboration avec sa famille na lisolo bamonaki ke non abanda kodéveloppe yango na bafruit ya koteka et voilà na kodéveloppe yango oyo tokoki mpe koloba na baparent parce que nazongi mingi na ngambo ya famille ya Gesho Rocambole nazomona légèreté eza mpe nza mwa makasi oui c'est bien bon c'est dit peut-être ya souffrance oyo tokoloba ke la chair peut être faible ou soit l'esprit aussi peut être faible par rapport ya kozanga mais il faut être toujours pragmatique ndenge tolobaka na lopoto il faut être toujours sage et puis kozala na koloba na légèreté te quoi mwana ye mwasi ya ye par exemple to mobali lino na ndako mbongo moko boye ezozala na koloba nini répétitif moto wana akutanaka na ye akabelaki mama chéri ezalaki grâce à tonton moko boye alobi lisusu chéri tonton wana lobi kuna ntongo omoni ekomi 2 ou 3 fois nayebi te soki réaction ekozala nini déjà na ngambo ya
Naomi Lokwa ici que Gesho Rocambole, il fallait baser la paix très rigoureux na koloba ya koloba ke comment ya koba no pesa ra yo moko mbongo boye et là on y nazo trouver ya bonheur pa na yo o eko pousser a pesa ka o toujours ba mbongo bongo parce que biso nyos to yebi na vie actuel na Congo batu bazolela mbongo ezate même si okutana occasion moko ya ba millionnaire mais eza facilité okutana na mutu moko chaque fois aremeta koka basomo ka bien. Tu diras que $50, $100 eza mbongo muke mais quand même kozala habituel il faut intérêt quelque part ezala même ça zomona ye étoile na ye tout comme ça makile zo ne ba msuba lo baga o makile kutani mama kila ngo kutana 2 3 4 fois te il la rappel habituel te na mona ki ngo mo légèreté za ki na niveau ya Gesho et il fallait ba marteler na likambo ya kotalise que non. Moi, je les trouve un peu compliqués ou soit étranges. La fois prochaine, ceux qui peut-être au Koutani, na maman wana, soit tontini wana, kozana numbongo na été, il faut le couper ngana nubiso, et parce que c'est des trous. Hein, koka mongote, parce que bat musu na vie pe salemila bango bongo. Bakabila bango bambongo ya malunga, na batu bayebana te, mais soko munyo nde komi habituel, place na zande ya wana. Pour obtenir un regard, c'est faux, peut-être au tapis à côté. J'ai fait de mon mieux, tout ça l'analyse, mon quoi, tout le du côté positif et négatif. Je ne suis pas contre Gesho totalement, mais du moins, il fallait battre mon regard, surtout dans le niveau de Naomi. Vous allez comprendre que légèreté, ça l'a dit moins mingi, dans le niveau de Naomi. Ils ont trouvé un cas caméré, un peu normal. Moi, na $150, na teki mai na chamwe, biso moto yimba mai yango teka makaba 500 francs, paquet za 5000 francs, arrivé na monter à $150, ce n'est pas mes affaires, na comex, et puis, obimaki peut-être de tongo, ce qui est 5 heures, 6 heures, jusqu'à telle heure que cause $150 facilement comme ça, et Naomi a l'église facilement, et coup de chapeau aussi à Gesho Rocambole, ou à qui amplifier, ça c'était bien aussi, amplifier qui, mais namona ki est insuffisant selon moi. Namona ki insuffisant pour ne pas accepter comme ça facilement. Na bande ko mususu ba komona ngo ke eza na ngo pe normal. Donc c'est un peu ça selon ma pensée na ngai namona ki est un peu trop léger et voilà finalité nango et ça qui na rigueur ya papa na ba pensée ya papa o ya koma ki pe na besoin o nga pe tonto yekano na lobi ke il faut besoin neza na bandeko et pour ça que tantini on a retrouvé tonto Gesho et go permettre peut-être de découvrir notre troisième épisode si à Rosala embauché mais je crois déjà Rosala embauché parce que nous avons notre teaser qui signifie déjà que non Gesho travaillait déjà avec Maman Grace Fita. Je dirais pas trop pour ne pas Kokota na Oeza comme prochain épisode et surtout Boyebine Tolobaki, nous sommes aussi des réalisateurs, des metteurs en scène. Je peux aussi développer comme ça va risquer à Rolobake. Lobi Nini Tonto Yogano Bané déjà pour prédire na Maramboy. Et voilà tout découvrir ensemble, mais je sens déjà que Tonto Gesho sera embauché et puis écoutez bien. Voilà, coup de chapeau à tout le monde, coup de chapeau à l'équipe technique de l'SB, coup de chapeau à Mme Cécile et surtout na geste au sala qui peut Maman Makambo, malgré balangage à Maman Makambo, malgré nous c'est le cas, au Lobaki quand même, je vais te soutenir, na moke aux alay nango, parce que bandeko belé, baza bongo, au sala qui n'a mabe, en tout cas to ok donc beli beli, ate à moke aux oate, Maman Sila, atala qui mabe à Maman Makambo, a reproché qui est, mais à Lobaki, ya kosunga. Ate ya muke na kozanga ya kosunga ate ya muke te na kopesa o lopango esika ya kolala nde na kopesa te parce que il faut air moko boye na vie il faut bato bazala pe reconnaissant bato pe bayebaka pe grandeur ya Nzambe. Voilà Maman Makambo aza tokoloba victime ya ba acte oyo ye moko apusaki. Donc voilà un peu na oyo nakoka koloba na mokolo ya lelo na analyse ya deuxième épisode deuxième saison ya film na biso Impact inavouable oyo nasengi na bandeko tozonga mobondo parce que premier épisode tozalaki au moins 3885 000 personnes
en ligne. C'était du waouh, ils ont bien ma casse, mais le long, on va nous sentir déjà shit libre. Et c'est dit, peut-être un ça bien sûr, mais bandeko, tout tika négligence, tout long la distraction, tout zong na mobondo. Tout zong vraiment na mobondo, pour tout ça kaboto, et bani. Tout ya kawa, tout le baka, ote, tout tika ba analyse moussousou, tout tika ba distraction, tout long la ba matière pour là, tout zong na film. Cette fois-ci, tout zong na film. Na beta sente na ndeko moko zola nanga awa to saba analyse ya film soki bobani négligence bobeta lisolo lobi te ke obolongo na ba distraction parce que kuna nde botalaka ngo makasi esika distraction bobengaka ezalaka nde yango totondanaka kuna tobetaka ba 10 000 personnes en ligne kuna tobetaka ba 20 000 vies kuna tobetaka ba 100 000 vies ya malonga oyo bosengaka analyse ya filme bolobela filme bosala promotion manse na bafilme yango tosala awa tomoni 10 000 personnes en ligne awa te et prochainement je vous assure déjà que ça peut ba live nous allons faire des analyses masolo ya SB en live en mode direct comme ça to banoko partager ensemble nini toko sala na ba ndeko bazolanda tonto irano toko pesa pe likanisi nini toko bakisa nini na SB qu'est-ce qui manque et je vous assure déjà demain si tout va bien à partir de 12h je crois et ça héros on a précisé et na bano ça analyse moko oyo kozala du nouveau je crois bokozala pe annoncer kaka lobi na bombi po sentir et bato nyonso kaka ndeti tonto irano osala eza mpe mabe te tosala ngo be tozalaka na objectivité moko ya kopromouvoir biloko ya SB na oloba te te tonto irano nga nde molakisi nzela te tozonga nde na kosala baanalyse ya filme ndenge tonto irano osala ngo mpe boye esala mpe bien mpo na honneur ya SB voilà lobi tokoya mpe na nouvelle rubrique formule mosusu mpe kitoko susu eza kaka na cadre ya SB ekozala et kosala pe bien na ndeko moko alobaki biso merci beaucoup et à maman Gina na peso mbote ebele mama Gina Abakouk et nasengi pe na bandeko nyonso bazolanda biso bosabone pe na GFK chaîne ya sika ya mama na biso Abakouk kala mingi te bomona pe belema bien yoza wana mpona kosoutenir mama na biso aza na niveau ya États-Unis Abakouk solo yaza na beaucoup plus pour la société ba fait des sociétés politiques tout ça chaîne YouTube neza wana to préciser yango wana to tira bino wana voilà yango wana na share écran pour s'abonner na chaîne naye et le bona P Média Télévision et qu'on ça bien merci à maman Zozuna la mère des opprimés merci à maman Elimbizi hymne national merci à maman Afi Mayemba maman Yvette Pemba maman Chouchou Nanyo Talipa c'est maman Sisila et Nabosani Pété maman Claudine Inès na États-Unis et le mot na maman Kitoko Justine notre mémé à bana yepena na maman ya bana maman Abakouk ya social ya bien oyo alingaka bana na ye bazala na kimia topesi bango tebele mémé na niveau ya Belgique aza wana mpona kotala mpe bandeko na biso ya Belgique kala mingi tazozonga na États-Unis nabosani mpe te mama Chantal Abakouk mama Bobette Abakouk mama Françoise na Angola posait vraiment ebele maman Nicolette Abakouk maman Mireille Abakouk nabosani te maman Merveille aussi Abakouk ba maman tonto yekano ba nomé belé boy tonto yekano za ba maman ba papa pe na moni ba papa pe ba wando ya popesa ba kombo po tonto yekano za ba tutu kaka ba maman te ba papa pe o azana besoin de dédicace ba papa pe la porte est grandement ouverte pour na bino nyonso merci tout le monde à prochainement bye bye. Naina bililaka yo shwa mashio Tango maile silaka na bililaka ya weo Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka ye Poma komine lobi modis pa l'homme qui se confie à l'homme Naina talela moto mokili deo Naina talela kanzambeo Soki na taleli papa lobi pa koki kukufa Soki na taleli mama lobi makasi ekosila Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai
ngayo ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelela kabande ko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo natelela kaka moninga malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Yesu moboneli na ngai okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele Yesu kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.